Nzambe akolondisa yo na bitumba nyonso ata malade atakozanga atakokufa to penini akolondisa yo. Komo na ngai Chemin Pemba na botama na Gemena naza province Équateur. Babote biso 3 nga naza mwana tsuka epa ya bandeko na ngai. Accident ezwanga pe na nzela po nga na banda okata ballon na zone centrale. Kokende ana pe na banda pe na sala accident na mutu penda ya koede azete na ndepe na kata na nga bongo doke naza ata na eloko mote ki sote na sala na bandele zete. Ezala na 2014 na Debonam tomonaka mama mona bébé na amemaka esko avanda na prince wana na entrée ya Petro Congo wana sauf a dévier mama na ko dévier na ko ndenga dévier kiana ale tokyo ko mutuka elo mo peza so liboso te so ndeni na eba lisute ale mutuka e baluki beta tono so 4 fois bato ana nyonso tu wana sauf ka nga mutu na bika Nzambe abikisanga bato nyonso bakufa. Na se retrouver na mama yemo ba meminga na mama yemo pona sala 20 jours na sa koma na lobagatin na miye ba peteke na za place na koma dia ko sentir que oza place mobo oyo za inconnu oyeba ngona nti Nzambe pe abosana ga mwana ete na ndepe na ko se retrouver après 20 jours wana ko se retrouver na se retrouver na bazo tia simana makolo deke simezo lembaka ilo loga simana ba ota olenda na simba tabeki apamba simba teti pola tina de bakata nyonso ale na tikala ka utambo na chenu ka bongo autrement zala na onte pas ba mingangana bon parce que misune bananda ko sopana misis nini misapia makolo kauka doke elonga sikolo gola accident e koma logola batuminga lisu moto misapia se kauka koma logola nzete bamona babondo pisa kisimo bepo elamuka na hotali bakataka bon batikala pe koyebisanga boyete bayebisanga ka bato ebite eloko ni tokosala babando kosa kaka po bayebika suso na nango so bayebisanga boye peut-être bena kufa sote nazaba bina ebite bayebisanga tete taba pesa na anesthésie batisko toka mobwe na mesi o tango bakataka ngo ti na lali lisuti na lamuki ndena yoko sutuka balonga drate na beta na drande batia bongo ata ba intimate na mona na eba pete na bi amedra bolongo la ona ngina ke opise babi te zela ba pesa ba besoin nyonso ti na yoko yeba ngoso apa ba 10 jours ndena yeba ki bakatanga makolo taba na ebiana na kangami lisusu na sala lisusu 3 jours donc sala ilo monde tike na bika kana ngolo ya Nzambe ka tina nde na otambola bena bika apa Nzambe elikia na ngapenze zala na mutamukilite po na sofa nde mingi penza na lapia mutumo na sofa makasi soki zala iteke Nzambe azala na de na nzamutumo na yeba Nzambe te bena ngana kufa na periode wana Nzambe pe lokana yeba nda bomwana ti lelo pe yango nazo vivre kan ndenge na vivre et je n'anga nde makase pe sanga pasi moko mais so na mona kan nde bola mo Nzambe po nécessaire kaka souffle de vie nde Nzambe atikela ngai parce que ezala iteke Nzambe te parce na lobina ti Nzambe na pesa Nzambe kongona kansaka nde makolo ekata ni bwe nako Nzambe pe akolonga confiance moi pe nako kufa na mikolo o Nzambe asepela ina hallelujah Yesu elonga na ngayo hallelujah soki nataleli pa
papa papa kolembanga soki nataleli mama mama kolembanga soki nataleli bandeko nanga bango bakolembanga soki nataleli bato ya mokili bango mpe lokola ye yango nataleli masiya ye akotikanga te yango natia ye motema o ye abwakaka te o. Bon, nakota ya libala après wana pe toza biso bien te to na sala accident wana jeune fille ana mwana ngana pe aza ana ndaku azali bomona ye pe sikoyo ntango nasali accident wana ekosala ndeke akiminga na hôpital ntango akende omona nga kuna na hôpital mpe nayebi te so nini mpe etindaka soki alingangaka mpona makolo soki mpona nzoto nayebi te ale akiminga mpe na hôpital wana akimanga na hôpital natikala mpe nande nabika ntina lelo namonaka ye te kote asalaka komona ye Faustin tobota bana misato mibale bakufa moko atikali ya jeune fille. Bon, babana obela na bango ka après accident oyo kwa na kufa ite na yebi te sezaki mutambu yango na soki bana na yebi pete po sato na zona lié belé au côté ekozela sepela yoyo okona nzambe lobite lelo lobite lelo si oyo e papa soki natali bolingo ya Yesu masiya o mokili kataka etumbu yeye ngai nakobala te o yawe alongoli nyonso ya mokili apesi nga limbala tika nayembela yeye soki natali bolingo ya Yesu masiya mokili ekataka etumbu yo okobika te o yawe alongoli nyonso ya mokili apesi yo lobiko yango yembela elongalanga yo haleluya yawe Yesu elongalanga yo haleluya lobiko nanga Yesu solution nanga Yesu makasi nanga Yesu kolo nanga Yesu nanona mona nzambe ya boye tenga yoyo na mona nzambe ya boye tenga yoyo asala bolamu atala te o papa nanga yoyo asala bolamu atala te nani yalengisa bokondia molili na kombo na ye Yesu ozali nzambe epa na nga mpe na vivre mpe babiloko wana olokola eza makambo yelanga deja mwana publie yango mpe eza te moto mpe nalobele yango aza te nayebisaka nzambe ntina nde mpe lelo naza mpe na difficulté oyoka difficulté na nango déplacement nde yango nde difficulté yango ezoleka mingi po chez nous esala parce que mona un moko evimbi ebotisi tofina fona kota sino hôpital bon eza pasi eya mwa pasi mingi me nayebi te na débrouille nango kaka na genu wana kaka autrement mpe eza te susi na ngai eza ndeke mpo naza mpe ana difficulté ya kotambola mpe yango oyo nzala mpe etikaka te yango eyaka nango me nazala mutu te ya kosunga nga neti yo journaliste omona ndenge okuta ngai nazosenga mbongo mpo bato basunga nga so batene fiske mwa 500 to mwa 1000 francs mpo esunga ngai
na vivre nango ata bamususu kaka mona otema okopesa motu mbote atioli yo mosusu oyo akoseka da me baoyo mosusu ke baya motema malamu mpe bazosunganga mwa kameme mwa moke me nana susi ndeke motu oyo akomona ngai eza papa eza mama oyokelanga boyokela mawa bo meka kovandisa nga nafongola ta mwa esika mo boye navanda nateka mpo esunga ngai naza na fiete na nga aza me ti lelo aza na 4e atangaka me aza na 4e école première me akoli deja azolinga oleka mpe age ya classe sikoyo naza na posaka nde bamama nanga na papa nanga basunga ngai mpo ata difficulté esilaka te me eza siko na mwa quantité nango eza lokola ndenge ezoleka boye te eza mpe na mpasi oyo oyoka mpasi vraimen ke nakovanda so na obetela o lisolo esala bien te me fo bosunga ngai nakozala ata eloko mona tia ezosunga nga ezosungukilanga mbongo ezosalelanga mbongo mpo naza mwa moke malamu papa nde na ovivre susi na nga eza nde mpo do na nga eza commerce bosunga ngai natia ata eloko moko ekoki kosunga ngai oka natanga ata couture te eloko moko te kokola na mbamoka na bacommerce moyena nde na ozofoxe na bote ya foxe mpona sala ata couture ezosimba te na mekimeki lokola mutu na mutu aza na do na ye ezosimba te me bosunga ngai na ata mbongo ata de oyo nyonso bonango ke nga nakoteka nazwi mbongo sote mbongo oyo ekoki kosunga nga natia ata babiloko na nzela naoteka mpo esunga nga apesi merci na yo papa Frank mpo na badisiple na yo bawiti mosika bayekolela na ti a na kinkole mosika kinkole mpe prince te me na kati bayekolela na ti awa nasepeli merci mingi na misala oyo bozosala bokontinue nzambe mpe asunga bokontinue kaka me nazosenga nde lisungi bosunga ngai yo eza mwasi eza madame sote oyo nyonso akomona ngai na chaîne na yo papa Frank asunga ngai parceke nazozela nde bino bandeko na nga bakongole oyo boza mosika bokomona nga mpe ndeko na bino naza mpe congolaise nayebi nzambe oyo nasambelaka kotushe motema na bino bandeko na ngai bokosunga ngai naleka na vie oyo nazopase nango parceke eza malamu te otikanga boye te parceke nazotalela kaka bino bandeko na nga bakongola oyo boza na bapays ya libanda baoyo baza awa na Kinshasa ndeti mama Olive Lembe okoki kosunga ngai natalaka soki nakokutana na yo namonaka yo te depuis kozalaka na pouvoir ti naluka namona yo te na lelo nalukako kaka mpo nayebi yo ozalaka mama bana ebele toujours okosunga ngai sunga ngai parceke na na pasi oyo oyokaka pasi moye na publie yango na bato ebele eseti yango nasengi bino bato oyo bokomona ngai bosalisa ngai naza mpe na mwana yeyo aza na 4e école première naza na mbao mpe te bafutela ye apo ata na bino bandeko na nga libanda bokosunga nga ntango naotia eloko aoteka yango nde akotanga okotanga na ye eza ndeti avenir na nga alobi ndeti ndako naofutela nayebi te soki olopanga ye na miniti oyo nakofutela ngo ndenge nini abanda kofuta bie parceke ntango na confinement ezalaka te naoki evile naoluka mbongo bato bakabela mbongo nazoya kofutela me na miniti oyo mbongo eza te kola nango nano ye te me ntango oya nayebi nazasi ya kobimisanga na nakende kotengana susu wapi nazala wapi na ye nayeba kote moko te oyo tokoki kokende na ye me bosunga nga bandeko na ngai parceke natala bino apo nzambe natala bino bandeko na ngai koza libanda epays ya libanda bino bato bokosunga ngai parceke mutu oyo aza na mokili oyo oyo akoka
tokoka nyonso te ndeti nga mutu nazanga mingi oyo mosusu bazali me tokokana mpenza te me yanga ndeti souffrance mingi po outala kote mosusu difficulté ya kolia kote mosusu difficulté otambola de nga mutu moko wana pasi ezoleka mingi me naza na posa bosunga ngai ata navandi boye natindi eke nakosomba biloko ya kotia awa toteka na kati yana totanga wana nafutela mpe ndako wana meme kozala mutu malamu loka yo mama Olive Lembe okoki soki omoninga ata osombelinga ata lopongo mo mokie natia ata angare na kati navandi nayebi kaka ke nazofutela te na supporte mwana atanga sisa me naza na mutu te aotiele motema wana bandeko oyo na miniti oyo toza nango bandeko pia bandeko ya kotala soki oza nango loka naza nango te namonaka ata mutu moko te akoya otala nga oboye na boye mutu te me mwana avandelanga kaka boye glace te nini te eloko moko te oyo akosalisa nga nzambe mpe akobomba nzambe epupe nzambe akopesa yo lisusu ebele ntango ozoyoka nga nzambe akopesa yo ebele mpo nzambe atushe motema ate eza ebele nzambe abomba ngo kaka kino osunga ngai akobombaka yo nzela nyonso moko na moko natangi bino nzambe akobomba bino merci na motu nyonso oyo nasali misuli epai Yango na saleli masia ye akoti kanga